Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na eko partager video oyo na bandeko nyonso o bokolanda ngai yangwana po ete bomona na temps oyo Nzambe azosala. Nzambe azosala penda na bomo ya bana na ye bazokangolama, azotouche mitema bana na ye bazokangolama. Yangwana nalingi na partager video oyo ndeko na biso mwasi lolenga azwi décision kati na bomoi na ye, décision oyo esepesi Nzambe pe feti esami munene na lola. Yango tokobondela po ete nakende kotela bino video oyo na ye natela bino, tobondela na kombo na Yesu Masiya. Nzambe papa mso na lola mozaisa likolo pe na sekolo Yesu Masiya papa. Nzambe topamboli o tokumisi o tonetoli o po ete oza malamu kolo na bomoi. Zwa na lokumu lelo lobi pe libea na libela netola moza Nzambe mokonzi na nguya nyonso papa topesi o merci. Merci na ozosala kati na bomoi ya bana na o papa. Oza ba délivrance kati na bomoi na biso papa. Ozokangola biso bana na o papa. Zwa na lokumu po ete ozo lokalize bana na o moko na moko esika bazali papa. Zwa lokumu komona ete bana na o batiki bakomi kotika biloko oyo ezoko kabola bango na yo Seigneur. O Nzambe kumisama po ete eza esengo monene na lola komona mutu oyo ase deprie atiki biloko nyonso oyo ezokabola ye na yo po ete alingi alanda na yo Yesu Masiya. Eza esengo monene na lola papa. Yango topamboli o tokumisi na miracle oyo ozosala katikati na bomoi na biso bana o papa. Biloko oyo ekangaki biso, biloko oyo tosatashaki nango Seigneur, me yo ozolongola biso nango papa kumisama. Sanjolama na po ete yo lobi ete oyo aza na via sanctification te akomona yo te. Sanctification ya kati pe ya libanda Seigneur. Nzambe kumisama po ete bana no ebele basaki ba sanctification oyo ya kati basite depuyaki na oyo ya kati, depuyima ya kati, me ya libanda base depuyaki te. Me komona lelo oyo yozosala na bomo ya bana o papa kumisama. Saint-Esprit na beleli o papa accompagner video o papa moko na moko kolanda video o azwa décision kati na motema na ye, azwa décision ya vie na ye po ete atika biloko oyo ya Jezabel oyo ezokabola ye na yo papa. A comprendre ete soki oye lelo akomona bokonzi na yo te papa. Nzambe sala Saint-Esprit touche mitema bandeko nyonso o bakolanda video o papa. Zwa na lokumu sanjolama mokonzi na nguya nyonso na pamboli na komisio na netolio. Zwa lokumu lelo lobi pe libea na libela nde na bondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na nga na eko partager video oyo na bino po ete bomona lolenge Nzambe azokangola bana na ye. Bomona soki tolakisi video oyo eza te pona kolakisa lolenge ser na biso azalaki na babiloko ebele me eza pona kolakisa yo ndeko oyo nano ozokoka kotika ba maquillage te, ozokoka kotika ba meshi te, kolakisa o ete batu bazotika. Tala ser na biso azalaki nango ebele ba midele ebele presque nyonso, me azwi décision atika. Me eza na bandeko mosusu azani kata mosusu na de periki ma okotika ngote. De perika oko akotika ngote akotika ngote. Ya na ser moko aloba na nga bi mama Deline ngaka moko apamba na zana ngo. Ndeko na nga moko wana oyo zana ngo yango ekozangiso bokonza likolo. Moko wana oyo zanango ekozangiso bokonza likolo. Tale exemple munene se na biso o azaki nango ebele biso moto omona ngo na video o nazotiela bino boko mona yango lolenga azaki nango ba vernis ya sorti na sorti, me se na biso atiki biloko wana. Toyebi te eloko ni ya moni na 2h du matin pona yoki alobi ke batu balobaki me ona moni na 10 ona yoki na 2h oyo. En tout cas tete na lobi kutu ekolala na ndaku na ngate. Bino moko bolanda video wana o nazo kotiela bino bolanda yango bozwa pe ba décision. Ye azwi décision wana. Bongo yo elo nini ezozanga pozwa décision. Elo ni ezozanga ndeko na nga mwasi. Eloko nini yango ezokanga yo vraiment, est-ce que ozalaka ya Nzambe to ozalaka ya Nzambe te? Pourquoi ozoko akotika te? Tamsu yo kanisa kozala ya Nzambe nzoko kozala no ya Nzambe te. Po soko oza ya Nzambe, Nzambe azo serre bana na ye na temps opo temps ekomi mabe.
tant ekomi mabe yango nzambe alingi su kotikela biso susu yango te. Yango na bandeko na ngai mituna yo moko o bazotika oyo. Pourquoi bazotika biloko oyo? Lokwa balobi ke biloko wana bazotika mpo balingi na bango kolanda Yesu. Balingi na bango le Yesu Masiya koya barate na bango enlèvement te. Siko yo okoloba peka ateke tika peka na tika na nga. Ata kutu soki makambo ngo eza nango bongo te. Pona enlèvement okoloba teke tika na tika kaka. So pe eza nango bongo te problème te l'essentiel na tika kaka o rekete na tana ekozala trop tard pona yo ndeko na nga mwasi. Ekozala trop tard nga Nzambe atalisaki nga lolenge o batikalaki ndenge babandaki kosouffrir. Ndenge bande ko torturer batunga Nzambe atalisaki nga ndeko mwasi. Yango nazotiela bino ba video oyo motive yo omona penda ke te soki ya sali yango azaki nango pe kute bele ta musu koleka na ngai. Siko soki nga na sali yango ekochange na nini? Nazosa yango pona lokumu wa Nzambe. Ndeko na nga ata soki tozokosa na biso message oyo, tozokosa na biso yango ezokuta pa Nzambe te. Me yo sala yango. Soko sali yango Nzambe akosepela na yo. Nzambe batala mwana nga balobi boye me asali na ye kaka po alobi ke ya lingine bokonza likolo. Eze eloko ezotalisa pe kondima na biso. Ezotalisa bolingo na biso na Yesu Masiya. Nzambe alobaki na nga oyo alingi mokili botangaka Bible Adeline. Oyo alingi mokili alingi ngai te. Abi ba meshi ba maquillage eza biloko mokili. Abi eza biloko mokili eza biloko na ngai te. Eza biloko mokili mutu oyo alingi yango alingi biloko mokili. Donc ezokabola ye na ngai. Bandeko na nga en tout cas makambo toloba eza sérieux yango nazolakisa bino bolanda se na biso. En tout cas nanu nazwi kombo na ete na ebite kombo ne nani batindeli ngaka ba video yango nalobi ke na lekisa yango comme ça tokolandela mususu sima ta mususu akotémoigner ayebisa biso eloko nini oyo ya yokaki to amonaki na 2h du matin po alamuka abanda kobimisa babiloko wana ozomona. Donc akoyebisa biso Nzambe azwa lokumu vraiment ndeko nyonso okolanda video o vraiment etouché motema na o vraiment Nzambe akota kati na motema na o Saint-Esprit asala eza facile nde to oloba eza facile ko bwaka biloko wana eza na motema passe mais lero ko bwaka ngo bandeko nanga o senti loko otikali pepele o senti loko atete siko nde na komi ko vivre siko nde ça va o mona biloko ni tsaka biso kilo na banzoto kilo penda osanti okomi pepele osanti na vie elengi makasi bandeko nanga osanti joie moko ekota na motema na yo o nanu oyoka yango te. Donc esengo mona motema vraiment yo moko mikoba natiki on pona Nzambe natiki on pona Nzambe do mo moni penda okobeta pe tolo bandi ko ganga na ona nzela ke ngana za mwana Nzambe ozomona c'est ça. Donc yango na lingaki na partager on na bandeko nyonso bolanda video ona tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezana moko na moko bolanda video oyo ya ser na biso asali tolandi yango na kimia nyonso. Saint-Esprit a accompagné video oyo na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu. Amen. Voilà. Mes bien-aimés, botala nyonso toyo bapereki na ngai nyonso bozomona oyo bapereki baprésilien nyonso oyo bozomonaka baprésilien mosusu yango akona na basaki mosusu yango akona na basaki tango tofungola yango te po eza tellement saki wana kuna bameshe fana kangisa bagros bébé eza na ebele etonde ngai botala nyonso tu oyo nazobwaka donc nazawa ça soki 2h du matin nazobwaka nyonso oyo botala naola sabina po encourager moto moko pe nasi ba message eleki ebele nazotala bakalite ba président na nga naza nango naotala bakalite naotala ebela mbongo nakotisa awa nakotisa moto makasi nali kobwaka te nga alobi asima naobwaka asima botala
na nango toute sorte nyonso ko babrésilien tala 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 oyo ekita ntina loketo ezali oyo eza ti wapi nyonso to babrésilien baperiki bebeleme mais non oyo namoni lelo na bino nono nake kobwaka do 2 du matin nalamuki naye kobwaka tala bakope ya bakope yango oyo ya bakope tala bakope tala omona nakote bien te na moni tala bakope nyonso bandenge nanga naza kobwaka tala bakope na sorti nyonso tu sorti nyonso ya periki naza nango natana mbongo nanga nakota bapelinga nakobwaka te mbongo lekimi nakota na baperiki mebele meo na moni lelo oyo nayoki lelo 2 du matin nalamuki tala baperiki tala babrésilien nyonso tu babrésilien baperiki na ngai nyonso to ya moto moko ata kape nalekisi pe nyonso oyo nyonso baperika ndenge na ndenge me nazobwaka nyonso naketa na poubele lelo nde naza 2 du matin ela na ndako te ezobima nyonso to tala nyonso oyo nyonso to bamake nyonso babrésilien tala ke bowumbu tokoma bawumbu babrésilien tala babrésilien nyonso to bien aimé bandeko nanga nazobwaka nakoketa na poubele lelo ela na ndako te oyo kaka ko baperiki kaka tana kokota sikoyo na bavernis to na kokota na maquillage oyo nasemeza kaka oyo kaka baperiki salon nanga mombe etondi tala salon etondi na baperiki nyonso to oyo nazobwaka ngo ezokende na poubele ndami na mwana nakaba mwana bima ma poubele nakokaba kutu te naota na poubele nyonso to babrésilien basorte nyonso yango oyo bien aimé boni tozanga lola mpona kaka biloko oyo vraiment mpona kaka biloko oyo mama tokozanga lola non jamais nazobwaka nyonso baproduit éclaircissant nyonso na poubele nyonso nazobwaka bavernis nazobwaka nyonso barouge ya lèvre nazolakisa bino oyo eza kaka baperiki kaka lakisa bino sikoyo bamaquillage voilà donc ata bino moko vraiment des sacs à poubele mibale tondi meke nyonso kaka baperiki oyo bameshe nanu nakangiseli te bameshe oyo nasombaki déjà mpo bakanga ngai botala oyo kotoso oyo lisuku toperiki ya sika botala ya na carton bameshe yango oyo fale bakanga ngai nangi na changer nakangisa tala bameshe nyonso to oyo ezokende na poubele ya sika tala babrésilien oyo nasina longolaki déjà yango oyo tala botala nyonso to oyo 2 sacs ya poubele ya minene nazobwaka eyeke na poubele yango oyo bameshe nasomaki mpo nakangisa bo baverni nde oyo ndambo nanu bomona lobi na kotila bino soko baverni nyonso to ata bino moko tala nazobwaka oyo moni parce que message oyo mpona bamama basi nyonso tu donc so motema nde mpe totala lokola ngai kende kokanga bwaka parce que yana ntina te mpasi oyo tomona mokili oyo okende olola te kaka mpona nini mpona kaka bameshe yango babrésilien
Voilà. Onde na bandaki lobi na continue na système o ba tala ba rouge à lèvres na ba vernis o ba rouge à lèvres na ba vernis na otana poubelle yango bien aimé nyonso yo ba vernis na ba rouge à lèvres tala yango ba vernis ba rouge à lèvres nyonso ya cher nyonso tozalia ba grande marque mais na otana poubelle mpona kombo na yesu nazotana poubelle nazofilme kaka mpona koencourage moko mpona komona yango kaka kotutisa motema nga moko mpe ezalaki facile te mais saint espace solinga nazwi décision nange eza sincere na ozonga su te bamaquillage oyo rouge à lèvre nazobwaka donc rouge à lèvre wana basaka wana soki planta soki nini oyebimaka na nsima mwana nakoplante sa kombo ekimi bokomprendre kaka donc nyonso oyo nazobwaka barouge ezala ebele nanu kuti na fongola te mpona utilize ya sika mais nyonso naotanga na poubele mpona ka yesu wana naboyi molimo nange ekee na moto mona nazotosa merci beaucoup merci oyo barouge à lèvres na bavernis nazobwaka tozocontinue